Si donc na benga qui na téléphone na benga qui na bisa qui au bout Fabrice na bisa Fabrice quand il savait la nouvelle retraite il fait beaucoup de retraite à taille à 5 ans bien 10 ans pour avoir voyager à té col ça va t'exprimer autant nani aza fidèle na l'équipe pour na poto na nola 40 nola l'équipe héritier l'équipe Fabrice à l'équipe Fabrice Musika héritier l'équipe Fabrice a foutu à musicien na ba danser 40 nola mona bata a foutu randa mona bata na famille mona bata liaka mona bata la somba gelamba mona bata sala boye na 40 dollars a moni poto aki mate to tizong ata yo mo vraiment zana mukolo yo Fabrice yo na zana na place na bango na opesa na habité Robin on est azana to classé na yena no wapi mwana Robin leader a nani ye ya bula roma fali abimisa mutu te nega zawana aibi niko yemba aibi ni kobwaka aiba ta obwaka te na bata sens na musique te pena Robin opena na aiba te dans musique nini Robin abetela ka bato yo mundibu abisa ka congolais za mundibu aba bi de père les mains okozonga mboka na bino bandibu Robin a pakistanais ya bule ninga démarrer Fabrice a frère na ngai yo ko singa ko koto le Robin ndo za eza mala suko ba Fabrice bon ouais eza mala suko plus Fabrice a leki yo banda lelo yo ke na rapport il faut fallait mema yo non ça sauf fallait mema na porte moi ke porte zati mais Fabrice a ke na rapport ye moko vous comprendre Fabrice a ke na rapport ye moko ça mema na ba musicien na ba danser malgré tout comme agence mais mema ba on kana poto comme agence nini orchestre comme agence mamsu pour le barafenek bon débité sur $800 pesi Fabrice a mon poto bato bapesa ki na tenu ba ok bino tu ba ok na bandi Yvette Kalomba pesa ki te bon na scène na ba la vérité américaine a pesi te Yvette Kalomba ngana otanga bato tu bopesa ki ba ok ba grâce te mon na tenu ba ok ba moko na tenu ba ok ba même si botaki ok bato bapesa ki te Yvette Kalombo badapesa kite Yvette Kalombo Gloria Olangi Grace Mbezi nani mura nga ko senga mura imo ayebinda banga ngai omona lo bagide ponga se sola imo pali donc balobi ne bongo pa ken piano na bina filer full boss abia na yo ki bavie to kanela nga beto po banda jour reno nga beta yo mura soza kama mbali ya banda na obeta na osepelisa ekomba baki nga na vanda kiteke nga na kosa biloko mbongo nga tika osimba mbongo cotisation te mbongo cotisation botu na lekechu nga te botu na lekechu ngai nazali na nga kote ba photo tu wana nga na salaki yango nga na kosa biloko tona otika ba batch ko to lata na ba king. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonsoir fidèles internautes, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous captez. En ce moment sur Concept TV, la chaîne du moment. Et bienvenue à ce nouveau numéro de votre tranche magazine couleur. Émission présentée par Alex Ngandou Mwana Moulouba, le Benjamin de la presse, Mwana Bamama, Mwana Nzambe. Un grand merci à l'internaute, n'a abonné, n'a biso tout na confiance. Au beau père Sarabiso, Moussala Kitoko, tout seul, Rabido, vous s'abonner massivement, vous partagez ma vidéo, vous bozo sala toujours, vous likez, vous commentaire, n'a bino ngora rendez-vous père toujours force. Ya Kosé Labino Moussala Makasi, un grand merci à Levi King Wazana Sima Caméra. Merci à maman, fille, maman, Masolo, à Papa Das Milan de Bazota, la personne à Palais. Le jeune boss, le fils du pays, à Pachamou, et moi, la maman Linda. Là, je vois mon vieux Patrick Trifazé, courant à Chine, Kobe, la Gombe, 32 ans de pouvoir. Guy Bokopo, le coup d'œil, jamais raté, mon vieux, la personne à Mote, Bélé, place aux Ali. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à partenaire de l'X, Nathalie Ramazani, moi, Sinzambe, Ramaker, maman Namaela, Onyamote, ma président William Ikona. Je pense, Nabatak. Vous avez vite compris que je suis avec Chef Fenek Mokonzi. Dans la ligne Ramin Koyambe parce qu'il y a Boumbaratalo Baba Vérité. À travers cette émission, tu reçois les Belena Fenek Mokonzi. Dans ma cambuteuse circulée dans les réseaux sociaux. Cotisation matanga n'uti koleka parce que parmi bateau bazaraki dans ma cambuana vraiment dans bazaraki na tobenga bon parmi ba comité organisateur ya matanga malgré famille ba nobo ya mbongo ya ba to presse. Tokosola Mambutu wana na Fenek Mokonzi tokosola ndenge nini mura de la presse ngara beta Fenek Mokonzi ken piana na bina filé ba sengela ke pardon
tokosolola ndenge nini ba danseuse bakimi Fabrikas Neta Zignon sont au salon. On a Fenech Mokonzi. Fenech, bonjour. Alex Nando, bonjour. Bonjour notre parole Nabiso. Na concept télévision. Merci na baboni Nabiso Awa. Merci na Jos Mudingani. Odia, la fille à maman. Na peso bambote kotoza. Ils ont la dimone na tala ngatro. Na peso bambote na Karine Mokonzi l'autorité morale. Ba chinois tout. Maman tu as autorité, na ligne bino ya trop, maman m'a mis sur la pour ça. Donc merci na Alex de Zouanga vraiment. Voilà. Merci beaucoup Fenech, nous honoré biso poto zao. Matanga ya Madame Angelica et Uti Koleka. Déjà tant nzoto ya mowe ezalaki na mort, mama kelele déjà bodio kenda kezongi kezongi et banayi ko bima déjà et le loto sur likambo oyo janvier Uti kolambisa. Depuis la mort parce que la mort comme on a quitté mambo déjà belé bandaro lobama parce que ngana yebi tozaki na réunion avant programme bima tozaka la réunion la monaka ozalaki wanande mambo tundengi bandolo le kabona senga famille que presse ezo ta charge seule famille bandolo lingate mais le lot tobetali sur la cotisation ya mbongo babimbongo ya Madame Angelica Matanga il y a mis en désordre et défaut au coutu bien mais habité parce que yo ozalaki wana pour j'avais félicité au moment où ça la tâche aux qui n'ont ça la badge tout ça au salaire bien mais ce qu'on ah oui en tout cas merci beaucoup mon frère Janvier l'on a loba les amatanga tout après tout le monde a papa Oyemba tout le monde a papa Defao Angelica moi on bolo baba balé sur qu'on a bâti bon il y a mis combien $100,000 ou bien car la ramike ponga na yebi mbongo oyo kotaki tozaki na plus de tozaba 2000 surtout comme 2000 to 1800 oh bisumo presse to sangisa pour Karina tia 200 Aisha kwa taki 100 Bibika pinga tia 50 classe temo taki 100 Malika tia 50 les Gejo taki 25 donc Jazz Kavula taki 30 Ngana taki 20 Moura taki 30 j'ai mis 50, Nicolas 50. Nambongo wana siko janvier ataki na compte à Karine ataki $200. Karine bocha kombo janvier parce que mutaleki pe Karine azatele musupe ataki janvier baka ba 25 na arma donc c'est ça donc na fifi sur pesa yité ngasko na otanga nde ba pesa yité pour à partir de là otanga siko batu o ba pesa yité bato bapesaki na teni ba ok bino tu ba ok na bandi Yvette Kalomba bapesaki te oh bon na scène oh na ba vérité américaine apesi te oh Yvette Kalomba ngana otanga bato tu bapesaki ba ok ba grâce te mo na teni ba ok ba moko na teni ba ok ba même si botaki ok ba bapesaki te Yvette Kalombo badapesa kite Yvette Kalombo Gloria Olangi Grace Mbezi nani Vincent Toulouse Mida la Taylor nani Median Marie-Laure Mwaka apesa kite Kenny apesa kite France Lema apesa kite Michael Okamba pesaki siko bino ba boss bo baka soit disant bozana ba mbongo nde bozana ba chaîne na bino za ba bobi libanga li tchako ndeka ko sekati parce que oebite lobby on comprendre biso tout net za boye to problème to za pe ya ba feti banini on a sali na sacrifier ba pesinga $100 na misa batch na bash na misa batch na bash na sali yango na ndenge Angelica azaki bien na ngai yango sai makambo wana dans les bons grâce te mpasa musane kitoko asali ba polo collier azaki pa ya Yvette nani Tania passé musane kitoko binez asali musane kitoko dans le client dans le bon ceux qui les quechua limbongo étalé donc parce que toka ki bagindo tala ceux qui viennent avec so nani Willy Mouchen ya wili story ya pesa ki bango so bi ba mo mso ya ki balakisi te donc ça n'engage que na chef Mokonzi donc na côté toujours musa nanga et là quand on le bandé il s'est ngaba ça mon compte rendu ba wili siko quitter groupe avant on comprend
quitter groupe avant il fallait baki bazala nanu bon baninga tokabona lelo groupe tosaki en pona matanga na minute oyo non ezalaki boye tosaki boye c'est tout ngako tu mama mbongo etalinga te nalia na mbongo bamatanga te nananga mamnanga nalia balanga nanga donc za bongo quoi donc c'est ça. Et ça tant on va aussi nous bien battre belé ba féliciter musalo sel ba mona qui na batch et puis na ba bash et bash na ba batch. Mais autant la temps on le dit grâce tembo sel musalo ni bien pour la polo mais janvier critiquer ba polo ya ba terre mieux to galo wa mo grâce tembo na janvier ba polo ba na mikio nze ko ke ba musuti na bataille par rapport. Na polo la kabela kiango alain de BCBG. Pour la taille. Na munene na magaya. C'est que j'avais la raison. Na comme la gaya na émission na été qui ça tagay donc mais grâce en fait asali il suffit asali il suffit de moni ba polo bon si ba polo grâce ka ne vola tel yango kaka ndenge bo mona ki polo grâce bo accepter yango il suffit ba polo mona ni boso ba to ba polo mona te grâce asali bien grâce asali musane bien moi que le jour avait mortu akaboli mapa akaboli pa atse qui ni nae qui américaine nae atong à côté akaboli mapa na butu temo na ba café faut voir ne ba journaliste ba mais la café matin Angelica na ba bida yo ba jo ba lia ki je ça journaliste ma aussi 5 mapa yo ba jo ba lia ka tele ba ndok na bango bendori en plus le jour il y a bien de consolation tant que tu n'es pas le village panda il faut voir le journaliste mort en ma 15 ni basani wana États-Unis wana journaliste mort en ma 15 on a aussi la mbongo na ngai bolia ka tele ba ndok na bilo bendori ba journaliste ba journaliste boki singa so ni bota terrain mo meninga ba journaliste bota bino bolingi na terrain po na vanda ki nga bino mo meninga na terrain sko na loba ouais c'est bana bien ba 15 po bomba tenga linga po bomba ti te nga soigner na nga mo bien na mo soigner tanya na mo soigner na business ko to za déjà banaka na mo soigner na lekechu na mo soigner grâce na mo soigner na animalika na mo soigner bango donc le même moto mais ba journaliste boki singa so ni pas jusque là bon même moto pour mourir il y a deux jours il y avait mortuel na ngana bola bola moura na pardon ba sengelo pardon ngai ba ko sengela nga pardon file na kente na ba sengelo pardon pas moura ndenga zawala moura nga ko senga moura imo ayebinda banga ngai omona lo bagide comment ça soit imo pali donc balobi ne bongo pas ken puis na bina file full boss abia na yo ki bavie kanela ngala beto po banda jour reno ngala beta yo moura soza kama mbali ya banda na obeta na osepelisa ekomba banda le point produit ko banda na bato belé ba kotela yo na banda la mete na pete po ba kotelo bi ça kotela yo na aigle ne na zabwe ngala aigle na ba pete yango na bisi bina filé merci pour la réconciliation après avoir parce que bina filé bisinga atuninga fene ngano to wela ni ngapi na bibina file ngano pe to wela ni ngapi lo ngano to wela na e bagate ngapi lo ngano to wela na e bagate maman to sali réconciliation to pesa ni mamote ken pena dai facilitateur to sololi mbala moko ala miable to bobi moto ngana bina file to finga na ga les depo ya ndo finga na tele ngapi na ndo finga na internet ngana bina file a partir lelo esili to bobi moto za leader na nga président bina file donc na minute yo rendre seli deux fois tu donc c'est ça quoi $300 bina filette qui jour avec mortuel dans total à janvier calamité ba pesi mbongo na boka ken piana makizembe vient absolument bon séjour en direct à Belgique à Zakuna a pesi on a l'un de BCBG na qui hérite $100 ils a eu mbongo ya contribution matanga et comme une famille te bozui $100 yo qui hérite Alain ye moko ken piana longoli $50 wana janvier mokonzi ndazoloba ça 50 etika la pesi ba moura ba rezi ba fiviette mayamba ba grâce tembo nde ba yokabula ça 50 wana
mais tant que vous avez des balais bambongo monter que parmi bateau balais bambongo ba cotisation pour bien filer pesi mbongo ne yo les vous $100 yo kerit nale bien filer mon transport par rapport à la réconciliation pour non to soya bien filer pena boite faut voir amener la messe to signer ba papier que a refinga nga sous de nga pena na refinga sous bien filer te to si papier na to bombi pa bombi aye ouais ça qui après ça qui sont mélanger il mo après ça cotisation en étant que full boss après ça qui famille Angélique mbongo en tout cas ça qui bien monsieur le journaliste en network non non mbongo tu vois $300 bien 300 kababo na bashi en tout cas ça mutu malamu bien filé c'est bon parce que Angélica ko finalement moi mission maroté mais elle a bonne volonté elle a raisonné l'accès gratitude naé envers famille et Angélica parce que lobby Angélica et Dakae c'est bazaki na Angola et tout donc c'est ça quoi dans abominer moto et ayaki pena ko compatir na famille Angélica en tout cas c'est la bien vrai au monde leader le roi bien filé ko yawana en tout cas c'est ça donc ça quoi absence d'un fenêtre jour il y a levé du corps pour jour il y a enterrement c'était dit par rapport à quoi parce que comme on était même ma casse parce que babi mbongo ndambo zaye pa na yo oyete okimi na mbongo yo bima 18h après bando bisa ba réseau ko kwesa ki biloko tout ça ko esi ba mbongo oko kimi na balari ya ndambo ya cotisation zaye pa na on va tanga bando tanga kombulu bando betali solo ngabomba kati ngape na yo kaki ngala vanda kiteke nga ko esa biloko mbongo nga tika osimba mbongo cotisation te mbongo cotisation botu na lekechu ngate botu na lekechu ngai nazana nga côté ba photo tu wana ngam na sala kiango nga ko esa biloko ton na otika ba batch o to lata na ba kingo na ko ici $250 na sima téléphone na ko téléphone na iPhone 13 Pro donc na ko ici en eke donc na komi gout na on sombe ko na tanda Spark 8 donc pour l'instant on a attendant na za téléphone oui mobiso ba ta vitesse faut dans iPhone quoi donc et qui oh mon am te malama ko edenga ata moi 100 et 100 vrai na baksana donc ça iPhone nanga et 100 kitoko ngala simba ki mbongo te pardon bolongo la combo na ngai bolongo la combo na mbongo pardon na sengi pardon bokene ko tuna lekechu ngai te ngai nazaka kutuba polo na yakite parce que na kwesa ba biloko vertige wana nazongi parler na lali ba pongi pona la laki pété na pona na salle côté to la Angélica na yoko ma 18h na mona guerre wana ya osakana do sentir intel ba finga na ba kutali ba makofe bande ko beta ma donc ninga osakana te donc c'est ça quoi ngai na mwana te bala batuna bango donc c'est ça voilà wana to ndo betali solo matanga to solo la sko masolo o etali fabricas o apazo sibir ba marambo belele lo ba mo ba bengi orchestre fabricas agence de voyage atika ki ba mise ba kimaki na France ko kendene aux États-Unis pas même une semaine tout moni sous fuite ça merveille amado na Brenda si je me trompe pas et puis na ba audio bimaki va voyager par rapport à ninga ba no critiquer orchestre héritier Watanabe na habité na part na yo chef enek mokonzi ngali nga repose la vérité au ça l'analyse ni na mambo tout ezo comme la fabrication si donc na benga ki na téléphone nga na benga ki na bisa ki yo boy Fabrice na bisa Fabrice côté sa vie la nova retraite il fait beaucoup de retraite à taille à 5 ans ou bien 10 ans pour avoir voyager à te col ça va t'exprimer autant nani aza fidèle na ki pona poto na ki pona poto te Fabrice okenga te moi ce que terrain memi ngalelo ta terrain memi ngasiko est-ce que na ok no na nengo memi ngasiko Fabrice po oyo kati na lobi na ndenge nyonso Fabrice oyo kati Fabrice yango tika na ki na terrain o pardon ndenge ozawana Fabrice na oyebisa yo zala mukolo parce que o bakimi wana ba mufu ba Hollanda shomi kuto kima lelo bana batu ba souffra kana Congo na ndenga osakana te na yebisa yo mon frère bandeko wana ba souffra ka je te jure mon frère na ndenge moko ba journal ba danseuse na ba musicien wana ah mais yi na audio na wana lobaki orchestre neza calme l'équipe orchestre $40 l'équipe orchestre l'équipe héritier l'équipe Fabrice à l'équipe Fabrice Musika héritier l'équipe Fabrice afutaka ba musicien na ba danseuse $40 mona bata afutaka ndako mona bata na famille mona bata liaka mona bata la somba gelamba mona bata sala boye na $40 amoni poto akima te to atizonga ata yo mo vraiment zana mukolo yo Fabrice yo na zana na place na bango na opesa ba $40 afutaka ndako $100 ake poto
yo ndimi penda mwana na ozonga selon yo ndimi penda bana na ba ngaba zongela yo asir te yebisanga siko Fabrice mosko tengo mo memangai po nena yebisa yo boye bato tu ba olobaki o bokimi pona nini bokimi pona nini so zaki bandeko na bino yo mno na poto ndeko na moko bete Fabrice a commis aux États-Unis vana aux États-Unis olongo yebiseni eza des comptes final à bana wana botika ba des comptes final na bango ba zo ba des comptes final na bango ba ya o tu ba sale pas Fabrice donc Fabrice elo esa mutu makasa alinga la ki ya leki héritier leki bina filé la raté moni siko on aime so vraiment frère on aime so ya solo on aime so bina solo mon frère donc eza bandeko Fabrice mamosa la raté on comprend kokola eza te ko za mandefu na barbe belle ko l'état d'esprit mkolo état d'esprit moi mutu mo bwana toto mke amwa mke mais mkolo état d'esprit ba mama boko pesa ba koma boka bino parce que koza mkolo état d'esprit dans la nenga osaranate Fabrice donc na ibisa yo des fois tu sais quoi Fabrigaz zongisa orchestre ane ke nini retraite pour la rate mais yo loba chômeur okima mais tout la Robino dernièrement loba ki chômeur okima te parce que ça bien formé ye Robino ye formation ni mwana na Robino ko pesa bato nabite Robino ne azana to classer na ye na wapi mwana Robino leader leader ala nani ye ya bula ko mafali abimisa mutu te nga zawana aibi niko yemba aibi ni kobwaka aibata obwaka te na aibata sens ne na musique te pena Robino pena na aibate donc musique nini Robino abetela ka bato yo mundibu abita na congolais ta mundibu ababi de père les mains okozonga mboka na bino bandibu Robino pakistanais ya boulé nga démarrer Fabrice a frère na ngai yo ko singa ko kotolo Robino ndoza mama so famille tali yo nga ko démarrer Fabrice na lingi poza frère na ngai yo Robino yo bula pena ko mission kuki ya bula ma fali ya ma soko sana émission bakio ngani na boy na sa émission la journée internet te yibula za nanchek d'abord qui dans ce pays tu d'abord qui dans ce pays na lo badani ngabira lo ba yo Robino mundi potelanga bano bino pesa wera merci on va ni pa moi na mbetu no bien tu va na toilette tu va na wera merci bota misia sans impact yo Robino eza mala suko ba Fabrice bon ouais eza mala suko plus Fabrice a leki yo banda lelo yo ke na rapport il faut fallait mema yo non so fallait mema na porte moi ke porte zati mais Fabrice a ke na rapport ye moko vous comprendre Fabrice a ke na rapport ye moko après ça mema na ba musicien na ba danser malgré tout comme agence mais mema ba on ka na porte comme agence nini orchestre comme agence mamsu pour le barafenek bon débité sur $800 pèse Fabrice a mon pote yo ngo baba merveille ba kibo ba pèse ba 800 si ça $800 on opena ngamona ozona même inde te Fabrice na bisi Fabrice mema pote ngala bongoko fenek boya bongoko donc wana bébé na nga donc a bisinga ke courir donc ngala ba kimoni soki ozana $800 au pèse Fabrice en mema yo poto en mema pe poto ya kitoko po ngamona ko tiko pena inde na Fabrice zombo wana mema poto a zombo na ite Fabrice zombo wana mema poto azonga même pote donc elo la ngalo ba yango wana Fabrice courage tango ozonga awa ya olukanga na pale azo benga ngana biso Fabrice azo benga ngana ya na bena ya mbete po ayoka kate na PC conseil na ndenge tu ayoka kate ce qu'on a ba merveille ya madona bengi yo 3 fois luka papa mwana wana Luka papa ya mwana na merveille na ibisa yo Luka tata ya mwana wana zemi wana parce que biso de to yebi yango ti merveille na bondelo na bolinga nzambe Luka tata ya mwana wana malamu merveille ya mado on comprendre po bino mo bolinga na kena terrain na bino bo meminga bino bo meminga na terrain yango na yi po bato tozo kosela ba wanga na bango akoseli ya combien de mwana wana akozala sans tata merveille mwana wana akozala sans tata awana tata ba 100 awana papa te mwana wana mais à qui une place mabe il faut qu'il m'aille en Europe États-Unis sont grand monde États-Unis sont kimi
aux en valeur te bato bazwaka valeur États-Unis dans mukanda États-Unis bafuta la scolarité bafuta la santé bafuta la loyer mais Europe ils ont bon parce que les États-Unis sont besoin de valeur il faut aucun développer ou besoin de mukanda ba résident américain ne oza kuna mais ceux qui n'ont pas clando pour parce qu'on a besoin de clando parce qu'il y a une voie normale tu pas aux papiers na passe et c'est un roumel Europe ne arrive bien non bon t'as déjà mais même si à beau les États-Unis m'a monnaie bien les États-Unis la procédure dans les États-Unis Europe donc c'est ça quoi donc voilà chef Fenech to comme on a déjà la souka question mon par rapport à nouveau ambassadeur na biso au président Félix Autskopé Salisusu passeport diplomatique Jean-Claude Van Damme auto ebi na kombo ya Vangundala azui passeport diplomatique na carte électeur est-ce que na moment carte électeur tu ebi des membres non aussi mais na moment où ils ont carte électeur étant que congolais en tout cas chef de l'État ça aide moi bien Jean-Claude Van Damme aza congolais abotama awa Lubumbashi comme on est Vangundala donc un congolais yambo kanabiso akenda nika mla ba père ba meme na Belgique pour ya la Belge akenda kinda continuer ba film na Olo da ça ba film ane kuna mais ayoka kimbela ya chef de l'État ninga ba ki congolais tu faisons na mboka na yo yango Jean-Claude Van Damme atali habité il faut na zonga na mboka na o ba benga ke o kombo nezali ndala land ouais vangu donc azongi na mboka na ye na nzimi ke aosala ba salle ya cinéma wa biso to ko mosa ba film parce que ngana banga mosala na caméra na kokufa na caméra cop na caméra na elo musuki na sala à part caméra na za posa un jour na ko continuer d'étude na poto mais possibilité zanganga donc maintenant dit que avec Jean-Claude Van Damme sokaye na ko sala penza ba na sala ba formation musu na awa donc c'est ça quoi na ko sala formation ya cinéma na ko sala formation musu pour na approfondir musa na ngai parce que na un jour pendant un grand réalisateur mais là idée bien au chef de l'État sali na obenga bato baba na mboka bongo na bi ke za bien makasi mais ndenga zui passeport diplomatique Targos mais na test ko commenter ba ko komike Jean-Claude Van Damme déjà bien commando paye a bengi peda Congo est comme États-Unis d'Amérique latine pour to comme Van Damme déjà ça déjà et bien Van Damme na matete oh Van Damme avant na matete na quartier nini batandu veut dire bete la bakana pour veut dire Luka passeport diplomatique azoate donc Van Damme avant na matete Van Damme avant na batandu numéro 15 donc azawana avant d'appeler banda mope avant ni aké pour matete na couper donc o mboka na yi azongi mboka na yi parce que abenga nga patunga Fenech est-ce que na bandal kuna ba boîte ya benzali na bité to na ba trikana to na ba métro to OK na solinga me mangana na boya ya wana ibisa yo donc en tout cas chef de l'État Targos dans le CPL Jean-Claude Van Damme de qu'on a son frère Nabiso azongi na mboka na yi dans les bon Targos voilà merci chef Fenech to comme na biso na suka na on a tuniote bat ba ki retenir et donc na bi ke mama mbongo etalinga te mbongo ya matanga yango to sali ba dépense ba grâce te mo azwa déjà likolo na nzimita kolia mbongo wana ba nani nde na biso tanya kolia te po azwaka nazwi lekechu azwaka ke mata avion nazwi Binez azwaka déjà donc aolia la wana te et là on a bangwana c'est yana makamboleka ki ceux qui ba lié etali bango nga na continuer toujours na boulot na donc c'est ça maman Marie était FMI maman mami sur la présidente ozawa inspecteur Miguel Mbongo ya Salon Interstar Linda Love na pesi Joyce Mojingani Odia Bambote Bela fille à maman Batutubo Linganga chef Mokonzi donc numéro de plus 243 97 27 87 7 à 57 donc plus 243 97 27 87 7 à 57 donc numéro en mobimba dans deux fois. Voilà, merci, c'était la chef Fenech Mokonzi Ndazaki invité un jour, merci na les Vikings Ozaki na sima caméra et puis Lotis Malandi na réalisation, merci na maman fille maman Masolo ya papa Das Milan Bazote la biso na palais, merci à toi Vielanga Guilain Lucinzu
Papa na Guyana en direct à Cape Town, Glody Barkacha qui loa banda la carte à South Africa. Un bon tonton Yannick base la carte à Pretoria, la personne Bambo Tebele. Un grand merci à Nancy Dumba, la reine de plus 33 et à Motema Nono Motemona. Merci à toi mon vieux papi Mwakana la carte qui gagne. Là je vois Henri Bakwa direct. Il y a Brésil. Merci à toi mon vieux papi Mwakana la carte qui gagne. Vous êtes tellement nombreux. Vous partagez vidéo, vous s'abonnez, vous like Nabino en Hollandais Tozo Luka. Commentaire Nabino toujours Tozo Rayango pour toi améliorer car à façon Rosa Musala. Alex Nganumona Mamale Labino trop. On se retrouve à la prochaine.